Lobby ezalaka ya nzambe bandeko babolingo incroyable mais vrai. Ninyeleki. Depuis quelques jours tozomona ba image ya YouTuber Vincent Chiluzi ezotambola na libala ne ya sika. Balobi Vincent barobengo semeki mbala boni papa. Vincent Chiluzi abali nani? Vincent Chiluzi abali chéri na ye akala bakabwana. Mwana mwasi Vincent imiliaka na réseaux sociaux. Po ino bala mwasi mususu 8 ans après bandeko lelo nana kwa kondima. Batu bayebi Vincent Chiluzi tanga bandara YouTube sika azala na bisida robwaka choco frappant animeta choco frappant eyo choco frappant na yebaka une fois na si na sola na choco frappant na peut-être un appel ou bien na message ça elanga zuwa po ba YouTuber ba to ba réseaux sociaux ba benga bon ba blogueur ba journaliste ba zabandumba ça elanga zuwa kan say que non ta mususu moi c'est mbal naye ta on fait ça bandi ba YouTube sika biso za ba abona liboso wana wuti pa ya mobile amande fois pembe comment les on a Didi Masuki voilà Vincent vie baski laquelle le Vincent comme boss on m'a mbongo attaché de presse à maman Olive Lembe waouh que Dieu soit loué et tous là ba abona liboso je crois bon mona image il y a ba photo akala tant en a elongi ya ba innocent un tonton ndinga zalaka wana ka ndinga zalaki un tonton comme ndinga zalaki et lelo yo ndinga komi et nyosu makambo. Alors Vincent Chiluzi bano bwakaka animeta choco frappant ye wana bazala na relation moi na Londres na pesi mbote moi na Londres aya awa ya biso awa azala mo chéri ya Vincent moi c'est à Vincent bandeko babolingo to baka Vincent bala choco frappant to karo libala Vincent libala Vincent na YouTube ningani batinda ba image boy Vincent zo kata danseur akosa na mwasi na eti madame danse ne ona tala bo mwasi apembe ngobi mais choco frappant que choco frappant bakabona bandeko babolingo Vincent a humilia choco frappant mino bobikande mibala Afrique ba diaboliser basi a poto allo banyo sako lo baba c'est normal mobile soit du mwasi mususu ezaka bongo il faut ko c'est la wali boso makambo bandeko babolingo Vincent bali mwasi na balaki ba ona baba bino bobili bala ndenge zala moto kota na ba details ezate ba ona baba na bakindumba na kati ya mobali ya koma pe mona mbongo c'est normal ape bogar Vincent na bana Vincent atata na bana belé ba mama ali misangai eza vérité nyos makambo ba mibali ola ba Vincent ba mibali yo basi ba approchera ba ngomoko siko so aza fermeté c'est tout à fait normal. Ok, na pambole bokara zemi. Moi si muto ayeba ka mobala oyeba te. Mwana botami abota pe bana kitoko bana kitoko. Pembe ga neti. Libale kufaka te ekufi. Batrut baloba ke mwana fiyo abota. Musala réseaux sociaux songi ya tozo loba nyonso sopa. Fiyo comment les nan. Priska Kanushipi, comment les années Kanushipi mwana anaza mwana Vincent bat baluba mwana anaza mwana Vincent parce que azalaka na epite so bazalaka ka azalaka pe likango Vincent. Bref libala ekufa na mwaso ya balaka ayengi asakani amati akiti bino boyebi mobali esenga il faut meraza na parler roza na mbongo za na ba makango 60 libanda mais sur une mère nanda wazate oza toujours déséquilibré. On a toujours déséquilibré. Au monde modèle aux instabilité. Yo zotala ngai. Au monde aux instabilité. Malgré mon na bongo. Mais tellement ba makamu de gauche à droite nanda ko moi c'est azate instable. Donc échec sur échec salobala. Viwana eza na tinate. Vincent yengi atalité. Muto azala boyete. Atali na baba sinyon so bimia na bango lingi ba parcours na e moi c'est destiné za choco frappant na ezongi la choco frappant na ngai lelo bazonga ni to tomela bango ka bonne chance choco frappant
Nzambe apambola yo pour motema wana ya monene ya kolimbisa. Et bonne chance à vous. Et à vie, tout ça la BRR. Et il y a motu les amonta se ressaisir et accompagner que non te na fota ki na bongisa. Et on a profité na bana mutu mozo landa ngai. Et via molai, hein? Et batonsu ba kantara soka zui. Amoni net que non mo ki les souki a détrompe-toi. Et du coup, a comme ko se comporter n'importe comment. Et peut qu'on y a tabat mususu. Net Christian Bosemba comment ko sala. Hein? Kosala bato mususu parce que azwi na noté to azaka bongo tope keba oyebi lobite yaya bongi sa relation ata bokabwani na mwasi to na mobali esimbi te vive en paix kofinga moninga te ko dénigrer moninga te ko beta lisolo te kalumbaka solo koloba te ke kaleson alataka so pesa linini o te kuta kataka ba poali te. Ndena moni no lianza ko mobimisa ba secret d'état awa Hiroshima za salite so ba osama ba salite abwaka ba so mbogo yo kongo ya makaboko pardon ya unga na viva na kwela ngai ngamoko na kwela ngai po na linga ba problème Bandeo Babolingo vit en paix avec tout le monde. Place bat vandi, ba problème ezanga ate. Ata na relation amicale, ata ba camarade, ata na relation amoureuse, so yesimbite, boka bonana kimia, c'est pas la peine à se tirer, à finga na surtout. Ya ko bimisa ba secret bombama, les en importance, c'était pour yebi lobité. Ngana te yami ya on a le bagi na roya, na te ya pe yo landa ngai. De lelo oyo lo romi ko mona na moi mike obosani moi so asunga ki hier Vincent ans abandaka YouTube sika za na lo te bino boyi moi sa poto so azi mobile na Congo Meta a fournissa ebele asunga makasi Meta merci Vincent j'ai ko fungwama abwaki si choko frappa a dénigrer a fingi lelo oyo Tala bisika bakomi azongeli pekaye. Basi babalania basi balimbisana ki ona olobeza na impact mo tezaka ka tozo rappeler to pe tozo teya bande ko misusu parce que bato ebele ba e barate ke lobeza la ya nzambe ke vieza la molai. Le fait ko tombo mi lelo ko kansete bato tiki na se ba otika la ka bongo. C'est ça. Donc, moi, si je suis lobby, après Bossani, les lois ont les cahiers. Les lois ont les cahiers. Donc, c'est ça. Vie à parcours. Tu es à quelque part, tu es quelque part. Zamba Pambola, Ignon à Bango. Et surtout le sambo mingi. Na évité ce qui ne fera pas à chrétienne. Soit à moi, c'est le sambo. A resunga ndeko mobali makasi parce que Vincent c'est une grande personne. C'est un homme destiné à monene. Certainement à se rappeler na message on a opé ça. C'est un serviteur de Dieu ses frères. Dans l'autre des fois, n'est-ce pas ça une semaine. Kala, tant on a tout bando sola anan. Bon, on a peut-être soit iba nga kaka tam suspecté vieux arabongo. Na comprenate. Na lali na moni na vision Vincent Osambela pona bazo kwea. Ouais, je sais pas pourquoi. Na beti na ngo karata na la moki. Na beti na ngo kara. Kana espace a semaine wana. Na loti même ndoto. Na bengai. Na psi j'ai pas compris ta mam na moni. Ngana eba kutera zalaka à l'époque azamuta de way na beti souti le assembla na de way. A réponse à na bossa na te réponse à pesa. Ngalobe na ngara. Nzamba sala walinga sana vie na ngai. C'est tout ce qu'il m'avait dit. Gloire à Dieu. So yeza plan nzambe bon. Malheureusement à l'époque on a connaissance, maturité spirituelle on a na zayi na ngote. Normalement, les agi une responsabilité que Dieu m'a donné aussi na bonne la pour aimer bon dommage que na sala ngote. Que le Seigneur me pardonne. Mais Nzambe a sala toujours bien ngolu par rapport à Oalingia comme à lobby. Donc c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Partagez, merci.
salut, bonjour, bonjour à tout le monde. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, moi, votre humble servante, Naël Rabino, toujours Makamouya Kitoko, Nalobango, Balobi, ceux qui y a malam, to salani, to kopiaka, mabe, to salarani, to boakaka. Le long Mama B52, a Elibiso, produit au bozali komona eza sur base ya carotte mais na repé ça bino ba ingrédients surtout au totie na quantité eza déjà disponible la grande famille ezo sunga contre donc ezo ko clean ezo sokola ba kidney ezo sokola ba liver ezo permettre bonne circulation du sang ezo clarifier la vue moment ni ndenge nga na la ta manette boy ezaki so na longoli manette non, on a bien été. Non, on a ba brouillard. Mexico, on a mélangé déjà 2 litres. Et comme il y a la longue lunettes, on a une amélioration. Donc, j'espère que avec le temps, le bango en guise des causes. Donc, on a déjà témoignage. On a partager yango na bino bande konyo surtout o bozolanda biso. Likolo nango, ezo stabiliser tension. Est-ce que vous me comprenez la grande famille de B52, la mignonne officielle? Biso a na kati ya B52 toye la biso eloko o ko apporter un plus na société, un plus na communauté, OK? Bandeko o ba melaka mingi ba énergie to booster na za fatigué. Kisi o bozomona ekosunga yo epeso nzoto makasi ozaka kolalo la muki fatigué. Kisi oyo ekosunga yo nazo ebisa yango teke o pona ka sentiment ndeko meka yango nde balobaka si ton Dieu est mort et c'est le mien soki bakisi nyonso zomela ona melaka bakisi okoma ekomela loka chronique okoma omela bakisi attention tango midi pourquoi essayez kisi oyo meka kisi oyo en bon entendeur salut en bon entendeur salut awa toyaka kopesa biso biloko oyo eza ya bio biloko ya bio nde kosala ke nzoto na yo pe ezalaka toujours donc ozano déjà so koli mais ozaka moite ozaka sembe voilà contactez-moi inbox si vous avez besoin de produit oyo tozoteka to na ba 2 litres nango to na 1 litre nango to na 500 ml nango soki vous avez besoin nango livraison ezali. Contactez-nous, vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup.